na makasi balongwe Kinshasa o eza ba histoire vraie ponga beta ma solo vrai esunga ka iteaka parce que likambo ekomeli miss de miss lobi pe ko komela yo yaya zwaka conseil zala nango kaka parce que lobi so likambo wana nge komela oyeba ndenge nini ya ko gérer ngo po yoka ngo déjà ndeko mwasi babana na mobile ne depuis Kinshasa tantine wana bazalaka bien na mobile ne nzamba sali bango grâce baké Luanda Angola bobika Luanda Angola eza mboka o mingi ba congolais bazalaka kuna mboka ya o tokena koluka et puis bavana na relation na bango mwasi mobile abalaye aza femme mariée babalaye mwa mobile na ye baboti mwana moko a partir Angola tango baboti mwana na Angola bazana option hein ba mikande bimaka ba passeport e bimaka ba visa bimaka pour mbene penaza businessman nzamba sali bango grâce mobile na mwasi na mwana pa bayo bima Espagne baba na ifoza na Portugal Espagne France bobika banzela onde ezala go buti Luanda Angola okobima na États-Unis batu misupe ba bimaka na Portugal batu misupe ba bimaka na Espagne Kinshasa et Espagne France ndeko mwasi. Merci beaucoup Blandine Makoubou. Merci beaucoup. Bibi Sucre, ma soeur à moi. Je salue ta présence. Na moni présence na yo. Ndeko moi si tant ba komi na France. Tant mobali na ye, ba ye na mwana na bango moko boyo kali solo. Bato monkili baza malamu te. Bato nyonso te. Bato mabe bazali, bato malamu bazali. Tant ba komi na mobali na ye, ndenge ezala kaka la famille. Babwaki ngunda na bango. Tant babwaki ngunda bazozela ngunda na bango esolola mais bango babwaka ngunda avec adresse bino bata France boye makamande tambola ne babwaka ngunda avec adresse bakenaki na foyer te mwasi abwaka ina mwana mobala abwakaki à part à côté et ko sala que bakomi kovanda ndeko na biso mwasi bo tapoter. Merci beaucoup pour notre tapotage, merci anti-stress, merci beaucoup bo tapoter. Nzambe akela okitoko mama, merci beaucoup Ebenezer Pedro, merci beaucoup. Et ko sala que ndeko wana ya mobali un bon tonton bauti Kinshasa na mwasi babalana tango babalana baye koya na Angola mboka ya koluka na Angola papa nzamba sai bango grâce baboti mwana bango moko et ko umela te baye na mwana na bango na Portugal tant baye na Portugal kaka en tout cas na Portugal wana ba vandité Portugal baye Espagne papa baye France tant ba komi na pays là où coule les lait et les miel mboka o bango balingaki ba komi mobali azala ba relation na ebele awa mobali na aza mutu moko ayebani na epe azala ba relation na ebele moi si pe azala ba famille na ye awa baye ko sani baye ko boaka baye ko saka ba système bangunda na biso mais ba boaki séparé mobala boaki côté na moi sa boaki côté na moi sa boaki na mwana ba komi ko vana ba boaki na ba adresse mobala lobi boy ndenge zalaka na cascade parce que mobala a déjà muta lukaka mobali alukaki mukanda alobi ngana ye na France na ba vie na nga ebele awa na France naza na bato na yebe na bango na ba Luanda na ba Kinshasa boyebi ka mutu oti Afrika yet mutu so ozano bien ozarana bato ba tonton bandeko na yo ba vie na yo ba petit na yo ya quartier bazalaki na ye akutana kisiko na tonton moko boye oza vie na ye donc tonton wana akutana na vie na ye mobwe na France vie na nga ba parcours vie na ngai vie naza déjà koto petit frère oye oui na ye na mère ba petit na ye na mwana na biso oui na petit na mwasi na mwana abi oui abi ayozaka vraiment bagarre penza en tout cas félicitations abi me vie naza na moi problème moko omoni nde na otu kokoma déjà na boaki bangunda makamnyo so yeke nango bien mais naza na posa mutu mo a créer ngai moi doki moko boye et permettre nga na salaka parce que yo binga na mesana ko luka donc na mama solo donc naza pena ke soki nzamba sebso grâce ngai na mutu mo fona na zonga ba Kinshasa zonga ba Luanda pona na ba business na sala na mo ba bilongo nanga ezara toujours important to za business woman to businessman oza na moi doki na yo po mukolo mso ko yinda na Afrique okimimba mère ba petit azawa na vous comprendre o maladie mo ya partir Congo okimimba na poto o se faire soigner tonton wana boyoka un bon tonton
tonton wana ondeko merci beaucoup tonton Jean-Claude je salue ta présence merci pour le flair tonton Jean-Claude soko matisi on sou moi makasi yo sala moi bien makasi parce que li soleil za pona ba tonton o ba yibaka basi e ba petit na bango o eza mingi li soleil ba tantine oyo ayebi ke mobali no trichaka mais yo couvrir mobali na yo oyebi ke mobali no trichaka na ye mais yo zo couvrir trop mobali na yo bino basi yo ba couvrir mibali na bino bazo yibaka libanda mais yo couvraka yeso ba peso ba rapport te aka mobali na nga bo sala ngo ndeni mobali azo tricher yo zo couvrir ye yango mobali mo a changer zate yango mobali azo continuer toujours na ba bêtise mobali aza lokola mwana na yo aza lokola mutu onzamba pesi yo vandise sola na ye yebisa papa ndenge toke mabe nga mobali oyo ayeba ko respecter moi cité nga na ko va na yo ti eza kwa mibali nde bazana mobali moko ta lingaka avana na mère ba petit mais mère ba petit obima libanda alinga azate parce que motema eyaka moko oza na basi no ebele mais wana moko tshaka na motema mama linga kozala ka mwasi o mobali atshaka na motema mobali basola na ye mobali bavandisa ye basolaka yaya vi na yo eza na bavaleur kominimize vi na yo te okota na kati ya bolingo makasi mobali azonyokola mobali azosala boye mobali kindumba yo ozolobaka nini il faut kosolola loko olingi mobali na yo solola kosolola na mobali so olingi mwasi no bosololaka infidélité ezoboma bacouple ya kosakana te infidélité ezotue infidélité pasi nango eza bana nde mundu bazozala bavictime oyoka lisolo infidélité te ezoboma ezobebisa ekobebisa kaka bonzoto no ya libanda te mais spiritualité na yo mutu mosusu aza ne mutu ya misala mutu mosusu ayaka na ye soki ayepa na yo aye komela o mwa eloko oyo oza nango ya malamu ntango mwasi moko boye olala na obimi na mwasi moko boye obimi na mobali moko boye azwi kaka eloko oyo oza nango azwi ake nango omona boye business ezalaki nango bien business ezomarche lisusu te omona boye ba business bosala na mama ya bana eyokende su bien te yo komokanga bandoki na famille nzoka ndoki ya vina eza yo moko papa po yo bimaki libanda petite okende kotambola na ye aza petite moko ya o bakendaka te ok mama eza conseil tozwaka conseil soza na engagement yeba ko respecter engagement na yo papa mama eza important la famille kotala ka nzoto to kozwa maladi mais spiritualité kati na yo yango mona bato ebele bakendaka kozwa bakisi bato ebele oyo batinda bango babikende kuna zwa kaka mai wana ya mobali zwa ngo ntango bosisi kosala masolo pangusa zwa serviette wana yela biso parce que eza vie ya mutu mobimba yango monaka mibali mosusu oyo basimbaka biloko bazalaka o ntango tosilisi sheri nanga na opangusa yo oyeba te mutu wana opangusa opwani aopangusa po akende na nzoto na yo ya bomwasi mai wana oyo biso basi tobimisaka wana ake nango ake otravaille eza vi na yo mobimba la famille eza vi na yo mobimba s'il vous plaît moi je vous aime beaucoup eza baconseil oyo topesanaka nga nazwaka bino mpe bozwaka soki bayoki te conséquence et qu'on corrige. Conséquence corrige mieux que le conseil. Moi, je fais mon travail. Et puis, oh, érotique là, bah, un bon tonton, ceux qui bozuite, bah, une grande dame, ceux qui bozuite, naï na lobaki. Voilà. Tout continuer. La famille, bah, maman, bazo baka, bah, yo karaté. Bah, koyoka kaka, ceux qui yozo solane, bah, koyoka. Ndeko mbali ya lobi na vie na ye. Abi là aye poto akomi na poto abwaki ngunda asoye na ba vie na ya quartier akuta na ba vie na abi vie ton vie mon vieux naza vraiment na posa na banda penza masolo ya kokene musala na pe na posa bulo mo bopo ifuna kanisa mbongo na posa musala boyebi ka nenga na poto ezalaka le temps ozozela mukanda na vie wana aza mutu asambelaka vie wana aza na ebita aza évangéliste. Parce que à modérer pendant l'église, tonton wana pas ça jeune taza tonton. Par rapport à mobali na ye, tonton wana za mukolo. Par rapport à mobali ya tantine wana, pour tantine wana za tantine. Donc mobali na za dans les 50. Donc vieux wana za dans le 60, 58, 60, 57. Mais aza évangéliste na église mobo na Paris. Abi vieux lobi yoza petit nanga. Naebi yo na ba parcours ebele naebi que oza courageux mukanda nanga pona pesa o e déranger ngate mukanda eza nango a yo lukaka musala bi vie na musala déjà eza nga kaka doki tonton wana lobi doki nanga yango yo alobi vie
nayebi poto ndenge tambolaka po naiki na ba master poto nayebi mais ba pourcentage ya mukanda ezanga te bayokani opesanga par exemple totia 10% opesanga 20% ya salaire oyozwa abivie problème ezati ndeko mobali azwaki musala moko ya kitoko banaye ko gagner 2000 euros 2000 euros chaque mois tonton wana o gagner 2000 euros donc 2000 euros so bolongo li 10% muto wana ozwa ta musu 200 hein bango baotika na ba 1800 baza bangunder mwasi na mobali na mwana tonton wana lobi boye naza na pale na nga moko boye nakoki kokotisa yo na pale wana pale po ye tonton wana évangéliste avana na mwasi na boyebi ka masolo ndenge tambola asu bona ba projet na bino couple na couple babi nde batambusa na bango tonton évangéliste azana ndaku na ye mais na ndaku na ye achaka ba locataire en fait na ndaku ya évangéliste wana ayaka kokotisa basi ya ba makangu ayaka kokotisa ba chiza po yaza marié évangéliste wana na Paris parce que le quoi nga atanga ba kombo te na bombi na chelio na se mais nzamba sunga yo parce que nga na jijaka te tonton nanga masolo nanga ekotaka na banda kwa bato ebele nzamba sunga yo o changer pona otanga nanga kombo na yo te mais oyebani évangéliste na église moko boya munene na Paris évangéliste azana ndaku na ye mais ndaku na ye akochaka soki pe ba chiza ba mwa ba chéri akochaka pe ba locataire poani na lobin akochaka ba chéri po aza évangéliste mais azora pe ba makangu sola ba makangu wana bakenaka babimaka bakenaka wana hotel kaka na ndimite hotel ekosala bia te bakomona ye donc akenaka na ndaku na ye wana ekosala ke la famille ayebisi tonton wana un bon tonton lobi boye zwa mukanda nanga opesanga 10%. Et puis pour na 10% pour na ndaku kishinga wana kuzu wana to bongisa kaka olukela ngai ata boye autant to chaka le quoi ba 300 chaque mois ba 200 euros pour petit na ba 200 chaque mois abi avie problème te merci beaucoup ndeko mobali moi si na ba ndeko vana pa mama leki na ina mwana un bon tonton wa boa kapengunda mobali ye abane ko vana pa ba master na ye mais asepela ki ke ye na mwasi na mwana nde ba uti Angola ba vanda na ndaku bango nyonso ensemble ba vanda ba former foyer na bango po bala mwasi na ye tango azui ndaku ya vie wana ba komi ko vanda ye na bébé na mwana bango na ye un bon tonton ba misatu mwasi mobali na mwana tonton wana a déficit tonton wana mukanda na ndaku yepe tonton wana azalaka na Paris wana azana mwasi na ye mama évangéliste na bana na bango eloko nini bandi ko salama bakomi boyebiso muta déficit mukanda muta komi ko sala mukanda no bokoma na mwa ba amitié mo boye bokomi na mwa kipiri mo boye te relation ekoma mwa makasit ekoma bango bongo bokomi ko se fréquentaner tanti na biso o mobali ne o bauti Angola na mobali na ye aza jara ba tanti o alinga makamba kolamba aza accueillante makasi o apesinga li solo abia landa ngai alinganga aza vraiment abonné na ngai ya page Facebook et puis ya YouTube ya Miss de Miss TV donc alandanga partout na TikTok te na TikTok azati abaka za mingi na Facebook na YouTube azobanga TikTok ba finga rabato abi Miss de Miss tokomi ba camarade couple tokomi so 4 na couple tokomi ba pire na couple tokomi vraiment ba pire soki na lambi na obengisa tonton na mwasi na ye ba via mobali na ngana mwasi na roya na bango ensemble na quartier wana na Paris na quartier wana soki na Saint-Denis batu ni presque ba yebi ke vie wana évangéliste aza vie ya ndeko na ngai ya mobali na ngaza ya na epene ya makila bato bayebi kaza ya na makila po do bakanga na kapenza donc vie na yeko lisolo mususu eyenga na mutu lisolo na izana ona mutu ya kitoko lisolo wana ya kitoko mobala poto akengolinga mwasi na Kinshasa mwasi on paza nani azaba mama cadastre lisolo wana eza kitoko moko mageza pasi ponde kwa na sibi infidélité mais ya lisolo moko kitoko no beta moko mususu lisolo wana eza kitoko ndeko na nga yoka lisolo
tantine wana lobi miss au moins na bengisi couple wana baye donc couple wana ezako baye na biso tout ça baye na biso soki baye to vandi na lambi to lié baye na bana na bango basakani na mwana nanga nzambe yeko sala nga kazi na komi pe na zemi na boti tozalaka bien na couple wana tozalaka bien monga na kendaka pa yaya wana mwasi na kepe na lali na ngai na vandi donc tozalaka bien makasi eloko ni s'est passé miss mokili mawate bata mokili bato mingi ya mokili baza malamu te mama miss un bon tonton évangéliste a commis kosala nga ba avance le douleur de ça basi o bazara ba fidèle basi o ba respectaka ba semeki na bango basi o ba respectaka ba grand frère ya mibali na bango ba vie ya mibali na bango ba oyebe loko na oloba basi o baza basi ya ba fidèle soki siko master ya mobali na olinga yo bobi nde tiaka mal à l'aise et ça la malaise so oza mwasi moko bo se respectaka et puis ba camarade ya mobali ba komo olinga yo et tiaka malaise ndetinga et ça la malaise et ça la mabe yaya moko bo ya mobali nanga master mobali nanga vie ya mobali nanga petit ya mobali nanga komo olinganga isala apena kitoko te sala propreté ndeko mwasi komo mona yaya wana miss opesaka elengi na lisolo grave yaya wana mwasi akomi komona tonton wana ide bango pona ndaku tonton wana ide mobali ne pona mukanda mobali na zora 2000 euros 2000 euros musala kitoko makasi mobali na anyoko amakate ona musala moko Amazon bando bana ko mema ba carton o ba trotia ba epiki o ba na ko mema machine te ana musala moko boye ya poser masolo yango 2000 euros miss na ebite soki motema ya mutu tonton wana abeba ki motema pona 2000 euros mobali nanga to pona nini na yebite donc si tozalaka na tonton évangéliste na mwasine atala ngai lokwa ndako ezika atala nga na ba regard mobwe nga na comprendre te mukolo mususu akomosala nga ba je moko akomosala ba avance ayebi horaire mobali nanga po mobali nanga sala mukanda na ye ayebi air mobali nanga yaka ayebi air mobali nanga zongaka miss akomi kosala système ya na ndako oto vana loko eza ndako ne azana double clé azana clé ya ndako wana biso to wana moko ye pazara na moko e komande nini soki kaka mobali na ngai aza musala okomona ye tonton wana aoya akoti afongoli mbala moko ndaku akoti asalango à plusieurs reprises gogo asalango à plusieurs reprises omona ye omona ngaso na monye na bi vieux papa nanyo papa évangéliste ndeni okoti boye sa oyebisa liboso na ndo yoke soni liboso za so akoti omona papa oza wana oui nazali omona na kapasi ngabi outi wapi na ute musala na baneka koleka yaona ina tala bino na pesa bino mbote abi miss esali ni moi plusieurs fois na beti kara mais etondanga na motema na betela mobali na ngate te na betela mobali nanga abi amo via le kana awa mobali nanga ndo mona normal mais eko koma mukolo mobwe na vandi na zaina cuisine via mobali nanga koti tanwa koti na susu muki ngazaki na bana mbala moko abi obangi abi papa évangéliste na bangi parce que na s'attendait été na omona yo porte na kanga kina ne yo koti teme oyebike na zana fongolat oyebike na zana fongolo obanga ndeni batu bakota te quartier za quartier boboe ya kimia obanga ndeni abite tala kaka na bana mutakoti na ndaku na yeba ite abite za poser na ekina makambo to solola abi miss mute metinga kalbi ya uzana makambo to sola soki ya za makambo sola akoswa nena mobali nanga mwasi neta mzundu oswa nanga est-ce nga funda mobali nanga ta komi na mwasi to nga funda mwasi na ete bon na yoka abi miss na bimi na cuisine na salon to vandi abi poni oza bien abi naza bien abi neni ni relation couple na bino kitoko abi te na couple na biso kimia penda nzamba obatela wana bakisi ko na ngo gloire à Dieu abi nga zaina posa to solola abi te problème de papa évangéliste na zali lobini alobi omoni so na bina bombela yo na osala mabe parce que na bombi likambo mingi na bombi yango mingi
En tout cas, osimba motema nanga. Na sepela no makasi oza ba goût ya basi onga la lingaka. Abi Miss na yoki on dirait na sala AVC, on dirait na sali crise, na yoki kati na sali pouah. Abi papa évangéliste olobi nini? Abi te na sepela kana yo vraiment makasi oza goût ya basi onga na lingaka. Na lingaka yo mingi. Donc si tozalaka en tout cas regard na ngai etalaka yo makasi. Abi papa koloba boete awa na quartier oyo bayebi ke yoza yaya ya mobali nanga propre ngana mwasi na okutu toyebana te toyebani na sima ya yo na mobali nanga mwasi na yo za yaya moko ona soisaka bien na yaka kolala pa na bino papa ko sa boete abi na sa boete motema nanga mute luli yo so bisanga na sa boete ngana lingi yo oza likambo biso mibale ko banga na yo te osuka ngai na yo na lingi yo makasi yo ko bebisa libala no te ngape na obebisa libala na ngai te tokozala bien abi papa en tout cas ngana okokosa lelo kote na kokoka ngo te papa pardon na kokoka ngo te alobi te okokoka zwa temps na forcer o te oza mukolo zwa temps o comprendre zwa temps na tikeli quelque temps o comprendre ko bebisa bo opportunité o mobile no azana ngo te tala ngana sunga mobile na yo na pesa mobile no mukanda na pesa mobile no doka asalela na pesa mobile na yo ndako place obo vandi ya eza yanga olingo bebisa mobile musala mobile no mutazwa 2000 euros ongo bebisa onka aboye ongo ke na 115 bata France ongo ke na 115 yabi eza kuma ma 115 te ponga pe na bande kunanga awa mais oyo sali na koki o digérer ngote abi na pesi autant bongo ozongelanga abi Miss évangéliste akei na répondre à ta itata ote et salinga pasi tension et mati na tomboli téléphone na bengi mama leki na ngato zani ana France na bi mama leki oyebi na pesaka kombo po ba Carlos bazami batangola to chaka Pedro po bata Pedro baza bangolete abi mama leki oyebi papa Pedro abi papa Pedro wa évangéliste abi évangéliste camarade vie ya mobali nanga abi oui na ebiye abi oyebi ke akoma ko yana ndaku awa 5 mobali nanga yeba abi nandeni abi akoma ofungola ndaku akoti kaka boye abi solo abi oui et puis na ebisa déjà mobali une fois deux fois mobali amona ni normal mais lelo mama leki azo ebisa ngaki alinga kangai mwasi ya baguna ezangai na ebisi mwasi na yo na batanya so bovane te mwasi na ngaza mwasi na nga aza mwasi na nga na jiraka ye mais na zlinga kande yo penoza baguna nga so na mona kande yo na liboso tour libo na mona ka yo avant mwasi na ngande na ngana bala yo na nge pena na bala nde yo abi mama leki na monga lobi ko yebisa mobali na yo te bombela mobali na yo parce que mobali no yo ke la ka vie wana mingi aza pire vie na ye akondima te ya bi mama leki oza sûr alobi te ko yebisa mobali te bomba mama leki ande ko mwasa bi bomba yango ko yebisa te sino ko bebisa libala na yo mobali no ko ondima kompa ko ondima te alobi mobali ki zo matanga yi soko lobi tamsuna yebisa mwasi na ye andaku te na ko ondima mais ko yebisa mobali tabite ya bombela mobali tika yango girango yo moko alobi Miss na tiki mais nazaki à l'est mobali peta waye to continuer na biso to zaki na biso bien na mobali Miss eleka Miss oya pasi na oto kutana nango Miss nazaki na cuisine po eza chambre moko na salon na cuisine évangéliste Pedro akoti oyebi kake mutu oyo alingaka yo mutu oyo abebisa de motema na yo mutu oyo asala deja loko moko boye na vie na yo so omoni okoma obanga tanti wana akoma ekobanga akoma même kokende supa ba évangéliste te abane kolinga suko kende te mobali na bandeka ko continuer ko sola na mutu wana mopo bana mo c'était toki to betala surtout ya okende te po mobali ayebaki na muteke tonton Pedro wana évangéliste akoma deja kolinga mwasi na ye ayeba ete ko sala nini avant na kati ya ndako
tant avant na kati ya cuisine tonton Pedro afongoli porte ndeko mwasi ayoki déjà porte ningani abi mobala na clé te to na clé monga na tikala na clé tant mususu na bima na somba biloko nini mobile na ngai bike naza na ndako nga sala te mobile na mta sala ona nanya oyo ezaka papa Pedro akoti na ndako la famille tant akoti apesi ndeko mbote alinga ya ba pese bisou lokwa bize bizi na Paris bo pesa rami baleti bo pesa rami baleti ndeko mwasi apesi bizawa tant ndeko mwasi anga chawa et raté eye awa papa Pedro pourquoi ni boye papa papa Pedro pourquoi comme ça abi obangi yango na potango déjà sur umeli mais obanga ka bise habite na bangi bisou te mais eza propre te yo pesanga bisou na munoko yo ko pesanga bisou na munoko te to pesanga de bisou awa mena munoko te abia yo zo makam nyoso ka grave eza poto eza na makama grave te akoti na salon tant akoti na salon ndeko mwasi abi papa Pedro na peso nini abi pesanga mai comme tanti wana za accueillante le temps zo la tonton Pedro mai oyebi ke ayo kuta tonton Pedro alongoli pantalon aye kokuta tonton Pedro le temps mama zo ele mai pe mwasi ya petit na ye o ba futela ba locataire na ndako na ye oyebi ke akitisi pantalon la famille abi miss esalinga pasi papa Pedro liboso nanga tikali mutakala alobi papa Pedro anga sa kwa zonga sima papa Pedro lata pantalon o makam nini papa Pedro abi omoninga na mobali to na mobali te abi papa Pedro oko salelo ko salite oko salango na Jeff te to cha mobile ne Jeff oko salango na Jeff te Jeff azana ba respect na o makasi papa Pedro ponyo salanga bo yokanga na sango kindumba oyokanga na sango nazoluka mobali oyokanga na sango po imilienga habite na ina tali soka ke na mobali omona ke na mobali habite na ebite kwa mobali bomba ngopona mwasi no lata pantalon papa Pedro abi na lati pantalon mena ngela leksoka ke na mobali lokola yo zolinga ngai te ndenge zana seke ozolakisa ngai ke olingi musala mobali no ekufa olingi mobali na o musala ne kufa olingi mobali na yo ndako obozo vanda ekufa obi papa Pedro omoni ndako oyo soki tovanda ngo po ofuta mbongo opesa biso ngo ya gratuité soki pe kudu nde mobali nanga zwaka yo soki ezaki mobali nanga anga futisa ndako oyo tozovanda te alingaka futisa yo te mais yo futisaki eza mabe te mais soki pe ekomi na ba niveau oyo nga naza mwasi na olinga yo manke nga respecter papa Pedro madame na ke 115 madame na ke ko benga 115 balukila nga ndako social alukila nga ndako assistance sociale ko humilier nga boyete papa Pedro alati bilamba ameli mai alobi ko zwango mabete eza parce que ozo simba motema nanga papa Pedro akei tango akei ndeko mwasi abi miss de miss na craqué miss na craqué miss na craqué et ça n'a quoi moi stress na vandi miss na miyo quoi vertige na melima ina vandi tant na vandi te miss na kokaite miss na vandaki na leli na Kishasa toza na lopango na Angola mobile nanga debuyaka merci pour le fleur merci beaucoup miss nabi poto ango ezana ba réalité boye miss de miss les mobile aye na kanga motema miss to liboso na ebisa mobile te mama le kabena bomba les mobile aye na 26 mobile aye na servi mobile nanga ba réalité Europe les na 26 mobile nanga to lié to meli tant aussi si mobile nanga na masolo to solo la mobile nanga mona nga mawa to nga ponyo za mawa na ebisi na mawa pona makambo ekomelinga abi nini abi mobali oyebi Pedro na ebisa o déjà koma koya awa bwana koma pe manki match obenge pe Pedro loni pa Pedro
Pedro ayaka awa soki oza te oyebi yango. Oh oui, oyebisanga 2 fois aya awa osepela nango te. Oui. Abi moko mosusu aya awa akota na ndako azoyebisanga ki alinganga. Abi asali nini? Alinganga nga aza gu ya basi na ye. Naza genre ba fille oya genre basi oya lingaka. Malgré na bana 3 mais na toujours ngebu na toujours bien ya lingaka pena basi okwanga. Mbaina oh oza si na makambo oloba mama. Abi oh papa Jeff na okoso poani est-ce na okosa est-ce na elo de masolo bo habité. Abi ko se déranger te ko paniquer na ngote na yebi nde to sala li solo o. Nde ko moi salobi Miss mobile na ngai apesi nga makasi naza na kimia. Miss de Miss oyebi jeni ne tourner mobile na ngai alobi na nga ke tozo sala likamo boy abete su ba vie na mususu ya commune na bango ya bana ya Kinshasa na bato Angola po esala ki mobile na nga pasi makasi tangu abete li bato mususu ela na vie na mo boy pe mobile na nga basola bien ayebisi ke to bengisa vie Pablo to tu na emaka mobile na nga bisinga mama tozo sala boy ngai na osala lokola ke na bimi yo ko benga Pablo yo benga vie Pablo lera okota nga na okota na ndaku to tunisa emakamu ensemble abi Miss na oki mobile bibo ngai bisi mobile na nga te na ko sala ngo bongo te parce que ekomema ba problème boko ko bunda muta ko kufa muta ko sala mama be papa bongo te soki to kobenga e par téléphone to soki to kokutane quelque part wana nde musume na ndaku to sala ngo te Miss na boyaki na bangaki ngambu na yebisi ke to kutana to sala programme to kutana quelque part mobile na nga bengi allo vie Pablo boni ah bien petit na ngai abi vie likonda ne lekaki abi likonda lekaki po pesa carte ya banki na likonda lekaki vie to sandeli kasi parce que na linga to kutana via lobby ah na yebi te to usala ndeni abi ah na zaifu mana posa to kutana pona na peso eloko wana vie lo kwa za muta muyibi atimbi abi eloko eza foje fona bwakisa via bwakisa la famille mobali na mwasi babengi mwasi ya ndeko wana ya papa wana Pablo évangéliste po ba yebisa ke mobali na yo akomi kolinga mwasi na nga akoma koyana ndako na biso sans que yo oyeba sans que ngai mobali na ena yeba et akoma de aya awa na ndako na biso alongolela mwasi na nga pantalon mwasi évangéliste ya ndako tanti mwana abi okosi elokuta okosi eza lokuta nga mobali na ngai jamais kosala eloko ya bongo mwasi na omuta lingi mobali na seke za mwasi na omuta séduit mobali na nga nakondima yango te nakondima yango tabi mama mobali na yo mutu alingaki ngai nga na lingai mobali na ote tuna papa Pablo abi non eza yo mutu alingaki mobali na nga abi Miss na quartier na biso awa na France batu oyo bazara na biso na ba vie wana bayebi kaka ngai nde mutu nalinga vie wana mwasi asalinga ba chantage pour mwasi nazara mwasi matata asalinga ba chantage moko osakana te mais ba o bayebi ke mobali na ye aza mutu aliaka na cc bayebi babi vanda kan mais mwasi nazara bongo akouvoir mobali ne so asali bêtise akouvoir mobali na ye parce que mobali na ye azwa esprit ya mwasi na ye akouvoir mwasi na ye akouvoir mobali na ye abi Miss na batu misusu koma ekopesa na mbote à travers ba vie wana misu ba batami misusu batikali nanga me misu bakimi babike nga na koma olinga mibali ya bato alors que nga na linga nanga mobali mutu te nazaka na mobali nanga nde to vandaka Miss lisolo nanga yango wana tala pasi ya lisolo nanga na minute o Miss to vanda asu na ndaku ya mutu wana te après kaka makambo wana nde ka nzamba loba ba humilier yo après na quelque temps nzamba élevé Miss moi quelque temps après makambo wana Miss nga na zu mukanda nde nazabwe na koma na mukanda nde nazabwe mobali nanga za na mukanda pona sima ya bana na ye tozaka su na ndako ya vie wana te tolongwa na ndako ya vie wana Miss lisolo nanga yango wana tala pire vie ya mobali nanga akoma ekolinga nga tala place to suki pona nini mutu mibali ebele
to basi ebele ba utiliser ka bolamu ya bato. Papa lokola yo sungi couple wana bana mukanda te. Papa oza vie ya mobali wana osungi ndeko mwasi na mobali na ye parce que oza vie ya mobali na ye osungi ba ona mukanda mais ba pesa ka yo pourcentage ba pesa ko quelque chose ba pesa ka yo ndako wana pesa bazova neza ndako na yo mais ba pesa ko quelque chose po ani ngo saka na malamu wa garçon wana po ani ngo humilier garçon wana parce que asaleli ka mukanda na yo ngo kitisa ye soki oza déjà muto ozalaka déjà infidèle. Continuez tant musu kolinga ba makangu libanda olio simba ti basi ya ba petit na yo basi ya ba petit no kuja ba makangu te me ya ndaku esala mabongo te eza malamu te respectaka mwasi ya muninga yeba ko respecter mobala muninga oyebi atana ba relation de tozala bo la famille mobala muninga il faut zarner na limite mobali ya mwasi ya muninga il faut zarner na ba limite ba camarade ngai camarade nange za mwasi na yo mobali na ngai camarade neza yo mobali tozaka na ba limite tokoki kosala na ka ba jemoko boete to leka ka ba limite yango pe pesa ka ba accès mususu pesa ko tuteke mwasi wana azalaki a solisaka yo lokwa soki ndenge ni te mais donc mobali mususu amona kaka alinga tester mwasi wana mwasi ya petit na ye mwasi ya vie na ye mwasi ya camarade na ye donc alinga tester esprit na boye ba ko respecter basi ya baninga boye ba ka ko respecter mibala baninga. Ezate po yo ozo sunga bango yango ngo utiliser bango. C'est méchant. Siko batu mingi mibali mingi to basi mingi o bazar ben fidèle. Ba yebi ko ba travailler déjà mibali na bango ndako, ba travailler déjà basi na bango ndako. On dit ba laisse bango biloko mobo ata ba yoki bango basali mabe mobo libanda bandima kate. Parce que mibali wana to basi wana o ba bima bazar ben fidèle, basi ba travailler déjà bango. Ba travailler déjà ba partenaire na bango. Yango yo ndeko mwasi oyo omona ke mobali mobo marié alingi obina ke funde pa mwasi na ye tango yo ke funde ye mwasi na oboya habité ya lokuta parce que aza déjà travaillé ezaka bolingote mais aza déjà travaillé la famille to yeba ko respecter basi ya baninga pe mibala baninga to yeba ko nyokola baninga te po bana position faiblesse. C'est méchant. Moi ça libala za moi c'est respectable. Moi ça libala c'est vrai que obano yo kama kamnyo sauter bat ba olo balibanda. Mais soko yebi ke mobali na yo aza coureur de jipon. So bat ba yebi so libanda ke mobali na sala ki zwana otaya ko réviser ko tala nanu. Parce que yo ndenge zana mama o souffrir. Moi c'est évangéliste o souffrir. Parce que moi si mon tali na bazwele mbanda libanda. Mais yo zo bomba mobali na yo. Mais ozo accumuler, ozo bomba ba salita mobali mais c'est toi qui souffres. C'est toi qui souffres. Moi si oyo bazo mobali o bazo soke moi sino abimaka libanda, moi sino azala makangu, moi sino salibo yobite, moi sinanga otala kaka o ba soki ndenge nini otala ka o bakate moi sinanga te. Mais yom merci beaucoup pour le cadeau. Mais yom papa yom dozo souffrir. Oza heureusté, moi si on est aza heureusté. Yaya eloko lekitika ezate. Soki ovani na couple. Soki ovani na couple c'est parce que olinga moi si wana. Mama soki ovani na couple wana c'est parce que olinga mobali wana. Libala baeba ko solola. Soki komi ko simba te boyeba ko solola. Infidélité et bomaka. Infidélité eza maladie. Infidélité eza mabe, eza maladie. Eza na posa traitement. Infidélité bomaka. Libala to bolingo e bomaka. Oyoka sangote ke libala mwasi mobo akufili kola bolingo. Mobali mobo akufili kola bolingo. Yaya batela motema oza nango. Libala basakana nango te. Ou alors toza ba chéri, ou alors toza ba copain, mais qu'on s'engage te sur ozano prêter. Qu'on s'engage te pour ozano prêter. Papa évangéliste, ozo servir nzambe nini? Parce que nzambe obiso to yebi, azanza ba ordre des ordres te. Nzambe oto yebi, alingaka infidélité te. Papa évangéliste, on salango pourquoi? Yo il faut pas dénoncer au bientôt. Il faut pas qu'il y ait funda na pasteur. Il faut pas qu'il y ait funda l'église pour au bangi nzambe te. Mais tant sous pasteur na yo, tant sous ba ancien